Notre-Dame du Congo nde servaki de cadre pour na koku misanzambe na bandeko ya journal télévision lingala facile na cadre ya 6e anniversaire na bango ko banda babanda musala oyo ya chaîne de communication facile boye bake masolo ekomi ya sika. Célébré na Abbé Bagaza pe ko célébrant recteur ya cathédrale Notre-Dame du Congo, mais c'est bandi kaka ndenge ezalaka loembo ya kembo eyembami pe na omeli ya Abbé Bagaza tunanga nini sango mokonzi alobi ke mpo na ye lokola nyonso ebanda na liloba ezali nzambe oyo honorable Zakari Barabaswe déjà direct télévision pe coordonnateur ya lingala facile elongo na équipe na ye mobimba basalaka bazali komérite kozala lisusu kaka direct télévision pe lingala facile te kasi bakisela bango désormais à partir ya lelo chaîne de communication facile po oyo bango balobaka eyokanaka offrande etiami communion emelami nasuka ya nyonso ba témoignage ezalaki tour à tour honorable Mbuyu nde alekanaki simana yango cordon ya mpoisa alembiya ye pe apesaki témoignage pamba te ya yebi lisolo ya lingala facile ndenge ebandaki na mutu ya honorable Zakari Barabaswe simana Ange Tunani elongo na molongani na ye pe bayaki kopesa témoignage. Superviseur à direct télévision Roland Isopé apesaki témoignage. Jules Boulembi azali directeur ya information ye pe apesaki témoignage na ye na suka ya nyonso. Ye moko le député sans frontières déjà direct télévision pe coordonnateur ya lingala facile mingi chaîne de communication facile CCF ye pe abakisaki maluba. Tala! Ezali ya kosamba te kobanda inane kino lelo oyo journal télévision lingala facile ebandaka bafete na yango kaka na kokumisa nzambe po soki nzambe te nde bapema oyo ya koganga makasi ya kokita na terrain pe bongo ya kosala papier ezalaka te yango na coordonnateur ya lingala facile honorable Zakari Barabaswe abosanaka na nzambe te po achaka ye liboso na nyonso po lingala facile na bino oyo e continue kosimba pe musala ekoba kitoko na lingala facile balobi masolo ekomine chaîne de communication facile CCF wana maloba ya mosali na nzambe Abbé Bagaza kasi biso na bino macha bien surtout na nkolo eyokani